lokola ba belle vie Voilà. ya olo monga na bisaka maman Denise Nyankero la première dame Voilà. yango loko na bisaka mère na biso wana maman Denise Nyankero Voilà. Alexa Bellevue na Samoyo ina te a cité. Très bien. Parce que ba valeur ba première dame ya ba Nigeria, ba première dame ya ba Turc, ba première dame ya partout dans le monde, ya ba indien. Nde bazo valoriser ba terre non ba triste na bango vraiment batala ka ya Bellevue. Voilà. Batala ka ya Bellevue parce que maman Denise Nyankero azwaka temps ya kotala filme. Voilà. Atala ka Bellevue makasi. Maman, tolela sondenge ni. Voilà. Vraiment. Bellevue kota la film oyo Bellevue azoya kopesa biso beaucoup plus ba leçon morale azoya kofongola yaya omoni mutu mo aza na mbongo mingi gesho na décor nde ba comprendre voilà ba comprendre te boye omoni mutu azwi $30 apesi bino pas à clair yanga nde yango na pesi bino mais bokoki komituna te komisoso balekisi yango ka boye. Voilà. Pour la nini alobi na biso bongo. On a pesi bino nde za yanga. Mais yo so ke no pesa ba $10,000 OK ba bwaka yo ba yembo pesi ba $19,000. Voilà. Abi wana ya yanga te. Ba comprendre te ke e pesi limbongo yana bango pesa apesi bango nde mbongo na ye. D'autre part azo protéger bana maman na ye. Malgré tout, ok, on protéger bango. Yaya kota la Marie Jeanne Bololé na ibutu. Obi ke bana lisumu. Makasi. Comment bien ça me lango parfait na ke na ngata pa pasteur. Ah, so so mamba solo. Ah, so so biolo mamba solo. Ozomona. Na ke na ngata pa pasteur. Na lo ngata 1/10. Voilà. Na lo ngata action de grâce. Na pesa peut-être 1/10 na action de grâce na ko bundela nga na makambo ni to mabe o bango ba ngeba préparer contre nga. Voilà. Bozo participer place moto azo lia batu. Bino pe bozawana. Bino pe bozana. Bino bakandi so boyebisi mutu na ba slogan. Est-ce que mutu nyonso to azana vivre na parabole. Batu musu yebi na bango te. Ebi na bango te ke likamo zo lo banga na parabole zo bikisanga. OK. Sala ngata geste moko na misu na comprendre que a te place au mabeza tande ba lelene et puis Marie-Hélène Marie-Jeanne na ibutu ba lo ba ke alega ki orgueil mingi moto akufeli azoseka mwasi moko ya censé akumu amoni ke moto akufeli olela vraiment avec son cœur likambo oyo ya mama Moyindo Bianca Zanga eyali likambo ekweli biso na internet mama Moyindo a perdre mwana na ye ya 31 ans oyo tomoni mama Moyindo bandoki baza wapi baya ata kolianga aolela na mawa nyonso mais mwasi moko ye censé Dodi aleki aolobaki il s'appelle Lys loko ya bisote ya solo wana mwa nzoto ya nango na TV akotika na TV nzoto ebela cancer bongo abi cancer na ye ya cancer na ye te wana ya soni wana eza soni comment mutu moko makambo eza ya mabe yoke na be samiga ya soni oh et ya soni franchement omanga koseka te amba na loba no monga tina vandi boye na vandi place mo mutu mabinanga en tout cas moi moso atia choko mabe choko vraiment salité ça migra il s'agit que na ta chaussette pona bomba makolo na la ami pe ya mama Moyindo batomboki balobi lakisa biso yo yokutana na mama Moyindo na théâtre ngo pe ezwa nango yo te Bianca Zanga to sana nous moi analyse yo parce que to mona trop c'est trop il y a de femmes qui sont censées bazo kokata te kozwa maîtrise ya foyer to ya bana na ye oyo basi misusu bakoma na bango esclave ya vie ya madame Bellevue yakanisi madame Bellevue ata mukolo moko te kolotaka te mama Bellevue quand dit la patronne atia kiti aya ko répondre yo Dodi yo est censé oyo Bianca Zanga Yamani na zoba Yamani na zoba Enoch Ligorodo vraiment bango pe moi ça
septième bête après les crapauds. Moi qui bakosi te. Mutu asala phrase wana moi qui bakosi te bravo na mundele wana koma bo. Ndela na yebaki. Ayebaki. Parce que tozala ba septième bête. Comment maman mukolo 46 ans na yo emi ko encadrer 46 ans te. Bolanda ba crayon na été abelaka. Bolanda ba nyovi na été abelaka. Maladi. Abelaka. Yaya. Abelaka. On a mon santé combien ma 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Autant ma finga ka belvi tongo poko midi soki motema belvi eza libende yange eza ya musuni ata ba fingi pe bien que ça ni ne change maman belvi Samigra yokala yebisa yo aloba na ngai lo mombo bika belvi sangelo mabinga ta ba pibienga mtakala no lia fufu na vai na mesa Samigra motema belvi eza yanga te belvi eza motema musuni yoka nti rien na comme à niveau ya okeno filmer ba wose za bani ba kanda voilà. Elle a tellement fou, maman ni folle, hein? Folle la reine. Ozomona, lo alingi reine na mabete. Elle ko ba biso o nga ko vanda boy. Samiga nga lo bango nzambe nga ta porte à prison yango emoni nga pona Belleville na kota. OK. Dona ko nga ta prison makala pona Belleville na okende. So pas ko yana été je m'en fous. Na sali yango parce que aza lelo so na zabo c'est grâce à maman wana. Na permettre à mutu mo bote Samiga nga na lo ba bêtise na TV. Famille ngezo ka soni. Comment faut ba grand frère na ba to benga ba na porte par-ci par là-bas comme bien ka so loba. Mais grâce à maman Belleville nga na zabo et puis na mona mutu mo ba na valeur na été finga Belleville. Attends, faut arrêter hein. Voilà. Wana mwana maman Moyindo te. Maman Moyindo atika kolela lela avec modération. Oui, certes peso ki azalaki mwana ya ndeko na ye. Maman Moyindo azana droit ya kolela ta mwana ndeko na ye bongo te. Soki pa bokolaki ye na mwana mokie. Bolobaka makambo oyo bozalaka na source nango te. Journaliste d'investigation. On vérifie information au traité yango e ko informer batu. Soki suko ba bengi yo. Encore 6 ans. Yena suka mboka za mkola suka mboka ine. Mpo ya suka mboka 45 ans. Suka mboka pe 45 ans. Iba koliko. Ya suka mboka 45 ans. Ya suka mboka. Ya suka mboka 45 ans tango 45 ans. Tango 45 ans. 45 ans oui. Ozomona. Mais bayebi kozwa ba âge na bango te bayebi kolukela ngo sani moko te batia bakanga mfinuku. Comment yo maman mukolo mwasi essentiel zoba ya mayele te. Omoni muto amesana kolatisa bana mike mitakala na ye. Aza na nini raisonnement te. Pombango. Eza soni muto azwa komitala okomi couleur moko na lipa mais siko lipa ngo ya moko komi loka moi ba verre ba fleur po cancer à maboko eza loka ba verre ba fleur. Voici le cancer de Dodi. Bon, on va étudier aujourd'hui le cancer de Dodi. OK. Tu vois? Dodi mais Dodi on fait ça comme ba dessin animé ya ba kizengi. Kidodi. Dodi. Dodi a la couleur oyo. Voilà. Les couleurs de Dodi de figure. C'est ça. Mais voilà les verres de cancer de Dodi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Si on a
mbote na baye bonso bazuli bakuya kolanda biso na etando ike tika ete tata Nzakomba apambola bino baye bonso botalaka biso na lobaka ete solo ete soki bino botali biso te biso tokotala mate. Merci ndenge bosabona, merci na ba like, ba commentaire, ba partage na bino. En tout cas, bomi betela nanu maboko bino moko esika ezali bino bonso bokolanda biso na Top Max officiel, bokolanda biso na mwana suka famille bota Bianca Zanga, madame la DG. En tout cas, ekozala vraiment malonga makasi. Et un grand merci à Tata Nzakomba kolala kolamuka eyo bengolu tangu nzambe a bomba biso to lala to lamuka lokumu yebe na mboka na yeto peso be matondo pote yende mokolo na pema okolobo ya okoloba soki nzamba lobi lelo esili pona yo ngai ngai po mokolo pema Tata Nzakomba ngana bizali ngai ya bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Actualité benga biso to sala obe analyse awa mafingi za raté parce que toyaka ko défendre valeur o ezali maman Belvi Kondi oyo to lengela kaelo ko la sani ya mbele soki koye pasuki tozangiye maman Belvi Kondi, notre patrimoine, maman Congo, maman 1 million de vies, bétail, kao, maman oya komara ba film etika la ka générationnel, komara ba film au tali crime de la noblesse, lobi tete, o écriture ya minele to ya ba congolais to ya ba africain kaka, maman Belvi moto, komela biso ba film wana, kimana lombango yo moto tali film na biso, spiritus te, ozo raté maramba kitoko. Ozo raté vraiment makamba kitoko kimana lombangu na Belvi TV la film na biso spiritus okepe na Candy Star la film na biso les abus du secret. En tout cas ba film na biso ezali wana biso tozanga actualité te parce que maman na biso maman Belvi Kondi la poutune de l'écriture alembara na kokomate po ezali inspiration moko yi divine ato force koyeba kokomate sosa lelia lobi makambu Samigra Amba lobi ezali ya solo. En tout cas, actualité zobenga biso nazalina Bianca Zanga, madame la DG, mona suka famille bota, ezui moi mikolo, no yambete, sosa lobi marambu bolo barana Bianca Zanga ya solo, et tozo bande mission na biso kalamingite, et un grand merci à mon boss Igeting depuis États-Unis, pourquoi pas tonton Yamse Yambe Bolanga la bolele kemi et la prise de vie na Simakuna, Tozalina Dajou, autrement appelé Red Tums, et na Anthony Mofasa et la laté, pourquoi pas aussi à ma copine privée personnelle Pamela Matondo la Pesio Pembote, à Enoch Luzolo, Bambote Belé, en tout cas biso awa famille bota shalom. Focus. So ça va continuer qu'on les laisse que alobi marambounyo soto loba et vraiment ya solo. Et un grand merci à ya Willy Moucheni 00243, le véritable et l'unique code mondial, le code mboka mais c'est naraka Robert moko ya Willy Moucheni moto yebi pasi ya mozangi moto atala kabaka ayobika nzambe apambola kaye po asungaka et papa ale manteka aussi je te salue Olivier Songandila na kasa window kona na mibi ya na ngai docteur Dieu merci beaucoup papa na Prince Arthur joyeux anniversaire à son épouse maman Aïcha Mapasa Bokolo la maman de Prince Arthur motema batu ya docteur Dieu merci beaucoup happy birthday to you botama et là mon maman Aïcha notre femme et pourquoi pas aussi bon séjour à son Altesse elle riche Diavois le grand prêtre de la décennie maman Nana Bokolo na pesio mbote daju soko zali loba moko na ngai yambo ete yo fungola en tout cas na Bianca Zanga lelo to loba vraiment beau solo ezali na moto mosusu akoma na ye esclave ya vie ya maman Belvi Kondi oyo soka yebi ke atikala na dette morale moko boye e koma kopesa yebi loba et maman Moyinda kufeli mwana oyo kapasi maman le avec douleur Torosolola yango na Bianca Zanga daju fungolela nga etando ikena ngai en tout cas lelo penze ezali ya koloba maman Bianca Zanga madame la DG et moi mikolo en tout cas na oyamboli susute bonne santé activité marambutu ça se passe comment chez toi? Vraiment, d'abord, voilà. Merci beaucoup, Samigra Amba. Santé, c'est normal. Voilà, santé, gloire à Dieu. Sauf que maman, et puis, un grand frère, il est à l'hôpital.
mais nayebi déjà nzambe sa sali et puis dipine pe aza na hôpital vraiment na osenga na bandeko tout ya famille Libota en tout cas kosunga biso na ba mabondeli parce que ba attaque ya boye ezara vraiment kitoko te moto abimi azongi na ndaka kota na porte ndako ne boye a sentir eloko pe koti manifester pe mba moko mbasa nyoka venez au tambola en tout cas nzamba elongo eza toujours na ngambo na biso nzamba songi déjà dans le bon malgré tout hôpital mais dans le bon donc le kiti na bakisi azwaki le butu wana vraiment et ezalaki eloko moko efala azala te parce que moto asaki déjà toilette na bilamba asubi na taki ya lobi wana mais nzambe azwi lokumu epine aza vraiment na bomo aza na ilonga quoi. Et merci beaucoup na moko Belleville Kondi la Poutine maman Morote maman Raigoshi maman les Karabangonyo maman 1 million de vie maman Tioma Poutine de l'écriture mabi vraiment famille Libota toujours oye tous la carte de placement ya maman yo moko déjà le 8 awa ils a dîner à fraternité yo mutoza wana on a besoin on a pesa natinde lamba natinde loko na sala boye Belleville azoya wana il faut que soutenir bana wana il faut que latisa bana na ko lesa bango et les avaka Belleville mote mais soutien à biso nyonso et que même un plus en tout cas vraiment ba tout bana Belgique aux États-Unis aux wapi aux na Singapour aux na Johannesburg aux wapi partout. Il faut que ya wana pona kosunga mama Belleville on azana na nini na kati ya nini ya Botswana yaka na Singapour ya oza wana pona Belleville au Sénégal Mali Belleville a payé invitation c'est pour tout le monde pour ngai mona suka na ozala. On a déjà d'ici les 2 hours, nous avons déjà donc et ça là vraiment bien. Merci beaucoup na donc on laisse Nzamba vers ça c'est Odette laisse maman na Lesline, Niki laisse Mifi laisse monter ma papi, Irène Kialuta monter ma Richard. Merci à toi Nadine Kialuta, Karine Zanga Joseline Kialuta, Patricia Branco, agence Ezamoko Adajo Lubanza de Turquie Luanda et Turquie Paris et pas wapi Rose Menga Zawana. Yom tana besoin de décoration. Bibi Chumusamba Ipupa Zawana ba décoration Kafu Okoza vraiment Rosala jamais dessus. Merci à toi Lama ma chérie à moi si. Merci à maman José Doussadi. Un grand merci à maman Niba super. Merci beaucoup à Mamita Dina et pourquoi pas la grande H Maman Sakina. Merci à papa Alengui et pourquoi pas papa Bodag Eliko Yao Yangwana vraiment Samiga Amba. Merci à toi Pamela Matondo. Merci Dadou derrière la caméra. Merci à Enoch Luzolo. Samiga Amba ba question et puis bien. Voilà, merci beaucoup et bon rétablissement à Dipine Bacharge en tout cas. Babi Basimbi Nzoto Kasimoli Moté. Bino bato boyaka kosala ka baninga mabe bobwakelaka baninga maladi yeba ke bino pe yo okotikala immortel te yeba ke yo pe okokufa mais Dipine Nzamba asali déjà bolamu azali vraiment moi na hôpital même moi rétablissement et comme kozonga moi moke tozongi kuna na ngambu ya bilili na daju tozwa spot publicitaire ya maman Belleville ezali le 8 juin na kati na Bruxelles d'une fraternité pardon en tout cas tolanda yango. Bien Kazanga et maman Belleville avec son écriture tobandara non émission na biso ko la promotion parce que ezali démarche oyo to musala oyo topona pona ko soutenir maman Belleville na ba film kitoko oyo salela biso oyo e mona na miso o batu ba sepela nango et crime de la noblesse to moni résultat nango et beti vraiment et bravo à toute la grande communauté de la famille Libota to moni vraiment marambolo tolo baka bozwa kangwa considération et botali film na biso massivement et spiritus balobi lisusu ezali bo bangeli lisusu na film ngana otalango na lobi waouh mon Dieu avec l'écriture de maman Belleville qu'on dit la fortune de l'écriture Nzamba pesa et santa ya vivre na mokili oyo. Amen. Amen. Voilà. D'abord merci beaucoup Samiga Amba donc omoni batloko la ba Belleville voilà. Ya lo monga na saka maman Denise Nyankero la première dame. Voilà. Ngo lo na bisaka
mère na biso wana maman Denise Nyankero Voilà. Alexa Bellevue na Samoyo ina pe cité. Très bien. Parce que ba valeur ba première dame ya ba Nigeria, ba première dame ya ba Turc, ba première dame ya partout dans le monde, ya ba indien. Ne bazo valoriser ba terre non ba triste na bango vraiment batala ka ya Bellevue. Voilà. Batala ka ya Bellevue parce que maman Denise Nyankero azwaka temps ya otala film. Voilà. Atala ka Bellevue makasi. Maman, tolela sondengeni. Voilà. Vraiment. Bellevue kota la film oyo Bellevue azoya kopesa biso beaucoup plus ba leçon morale azoya kofongola yaya omoni mutu mo aza na mbongo mingi gesho na décor nde ba comprendre te Voilà, ba comprendre te boye omoni mutu azwi $30 apesi bino pas à clair yanga nde yango na pesi bino mais bokoki komi tuna te komi société balekisi yango ka boye voilà mpona nini alobi na biso bongo on a pesi bino nde eza yanga mais yo soki nopesa ba $10,000 oke babwaka yo bayemba opesi ba $19,000 voilà abi wana yaki yanga te très bien yanga eza on a pesi bino il est clair avec vous bolingi soka loba bino su nini boye lisusu ofo bovanda wana yebisi bino te bozomérite kovanda na ndako na ngai te apesi bino baraison moko ya stupide wana valeur te bokoyiba bona bokokososola kaka teke mutu aza na mbongo moko ya malamu te po deja ntango mutu akesala bafolie moko boye samiga ya ba $20,000 seke ngai aza kosattendre apesa nga $30,000 voilà ezaka mpe conditionnel bapesi mbongo wana esilaka mokolo wana yaya na oloba nawo ozomona biso toliaka na baodete lesa osanti ke moto awuti Suisse aye Kinshasa aokabelo mbongo osanti ke yaya akabeli leki na ye très bien mpe aopesa mbongo okota na chambre na ye oza très à l'aise ovanda na banadiki eluto bamifi lesa wana baniki lesa osanti ke bato bawuti baye ovanda na chambre bozolala mbetu moko sa mbetu komba eloko boye sala eloko boye lia elamba na nga lata kabelo na nga tia apeso sans condition ovanda boye patrisa bwanka vanda tala bite masa na nga soma 300 ape atino $300 nde mobali lo mtatindeli mais camarade no bomwana ba rose mengi wana ba dazo lubanza no vandi bobengi alo vie nga santé za bien te petit na nga ya western na téléphone ba mo ekoteli na téléphone sans condition ko ba décor na gesho ba comprendre te ke epese limbongo yana bango pesa apesi bango nde mbongo na ye d'autre part azo protéger bana mama na ye malgré tout nyonga ok mutu aoprotege bango yaya kotala Marie Jeanne Bololé na ibutu obike bana lisumu makasi comment bino bozo participer place mutu azolia bato bino pe boza wana bino bokanti so boyebisi mutu na ba slogan est-ce que mutu nyonso to aza na vivre na parabole bato misusu bayebi na bango te ebi na bango te ke likambo ozolobanga na parabole ozobikisanga salanga ta geste moko na misu na comprendre ke ate place o mabe eza tande bali Hélène et puis Marie-Hélène Marie-Jeanne na ibutu balobaka alekaki orgueil mingi yango ifaye balia ye kaka mpo moyen tosinale eza te o participe na mabe moko boye bongo lobi so palie yo ndoki bapesake yaya po bango moko mpe baza mpe wana aolia mpe bango kaka soso olela mingi soso ozomona aotalisa bato ke comment monde oyo biso tobenga monde android vitesse ya android yango Bellevue aotalisa biso tozwi comment Vini na copine na ye tande baza na chambre kuna. Et puis la fille, elle a beaucoup plus qu'à pour parce que mbongo va pesa yo yaya $15,000. Batangeli yo $15,000 ba pesa yo Monique oui ngana mwasi nazimo bala penga 15. Est-ce que oyebi source mbongo wana $15,000 wana baninga baza avant na somela ngo parfait na kenanga ta pa pasteur sosa bamba solo sosa biolo bamba solo ozomona na kenanga ta pa pasteur
nalongata 1/10. Voilà. Nalongata action de grâce. Na pesa peut-être 1/10 na action de grâce on est koko bundela nga na makambo nyoto mabe o bango balinga ba préparer contre nga. Voilà. Mama belle va te ya biso ndenge nini? Ate ndenge nini? Allah ki sa biso comment na vie ko tambola na se ya influence te. Très bien. Tambola na yo na ndenga kimia luka mbongo no na kimia okozwa. Voilà. Mais tango yo zo vivre na ndenge moko boye na lula ya menenga sombi jeep na ebo nda muteme katani ya mtasombi jeep nga nazo utaka makolo na ya tana yo ezali tana nga ezali wana eza tanto mona tali ngala pasomba ki mutuka wa ni ya misni mundio babeti bango libaku te ni bajeri kobeto kisana ba prince lwamba wana bateka ba migra wana ba patienta ki bazela ki tana bango yango lolo futi pe ya tana ye bonga na ye voilà. Osomona poto tali daili azotelemela lekini na ba sortir ebimela lekini daili obenga lekini ozobimaka mingi fomona yaza na souci et puis tout le monde Kenny azotia junior man Kenny est-ce que vie junior esuka bongo vraiment Kenny na vie mutu bataka point te tia virgule et pardon bataka virgule bataka pointé tiela mutu virgule la vie otiela mutu pointé po mtataka ngo eza nzambe yo bino ba junior. Mais ne comprendre peut-être moi c'est junior, il y a beaucoup junior incompréhension. Voilà. Oh. Voilà, bah tu vois que ne vraiment côté la spiritus, ça film moko ezali na spiritualité total la pensa ndenge mokili ekende mokili komi mabe mingi to komi penza na suka yango bo mona mutu akomi koseka moto akufeli azo seka mwasi moko ya censé akumu amoni ke mutu akufeli olela vraiment avec son cœur likambo o ya mama Moyindo biakazanga e ali likambo ekweli biso na internet e mama Moyindo perdre mwana na ye ya 31 ans oyo tomoni mama Moyindo bandoki baza wapi baya ata kolianga aolela na mawa nyonso mais mwasi moko ye censé dodi aleki aolobaki wana mwana mama Moyindo te. Maman Moyindo atika kolela lela avec modération oui certes pe soki azalaki mwana ya ndeko na ye mama Moyindo aza na droit ya kolela ta mwana ndeko na ye bongo te soki pa bokolaki ye na mwana mokie bolobaka makambo oyo bozalaka na source nango te journaliste eza journaliste d'investigation o vérifie information o traité yango oye ko informer bato soki siko babengi yo famille pe ya mama Moyindo batomboki balobi lakisa biso yo yokutana na mama Moyindo na théâtre ngo pe ezwa nango yo te biakazanga tosana nous moi analyse yo parce que tout le monde a trop c'est trop il y a de femmes qui sont censées bazo kokata te kozwa maîtrise ya foyer to ya bana na ye oyo basi misusu bakoma na bango esclave ya vie ya madame Belleville akanisi madame Belleville ata mukolo moko te kolotaka te mama Belleville quand la patrona atia kiti aya ko répondre yo dodi yo est censé oyo biakansanga bolanda ba crayon na ete abelaka bolanda ba nyovi na ete abelaka maladi abelaka yaya abelaka on a santé combien ma 1 2 3 4 1 2 3 4 Hola super na mokili tambola malamu na mokili tambola malamu soko tamboli mabe ba résultat yango ezomona na miso ya bato ok naloba no samigra yo kamwa lisusu eza te parce que mutu aza na réflexion te mutu aza na raisonnement te mutu aza komiyeba te naza nani réflexion na ngai ata mbwa soki lobi na mbwa tu ne sors pas je ne sors pas. Toi ne criez pas. Non, on m'a interdit de me crier.
mais ko inyama yo bongo boni yo mutu to yo na matière nini zela nyama nini za zoba nyama nini za zoba Enoch ligorodo vraiment bango pe moi ça za 7e bête après les crapauds moi que ba cosité mutu asala phrase wana moi que cosité bravo na mundele wana ko mabo ndela na yebaki parce que tozala ba 7e bête comment maman mukolo 46 ans na yo ebi ko encadrer 46 ans te 46 ans yena suka mboka za mukolo suka mboka ine mpo ya suka mboka 45 ans suka mboka pe 45 ans ba koliko ya suka mboka 45 ans suka mboka ya suka mboka 45 ans tango 45 ans oui ozomona me bayebi kozwa ba age na bango te bayebi kolukela ngo sani moko te batia bakanga mifinuku comment yo mama mukolo mwasi essentiel ezoba ya mayele te omoni mutu amesana kolakisa bana mike mitakala na ye aza na nini raisonnement te mpo nga nde naza boye na age na ngai naza nango boye nakoki kokende olinga mutu moko boye mwana moko moke ya 19 atakitanga coupe nolakise bolumbu na yo sikoyo bango baosala yango na bafacilité na nzoto yango ya mabe nzambe bango baosala yango na bafacilité baza mpe sans problème amona nango sikoyo zwa nzoto yango eza mpe lisi lokola ya biso te ya solo wana mwana banzoto oya nango na tv akotika ngo na tv nzoto ebela cancer bongo abi cancer na ye ya cancer na ye te wana ya soni wana eza soni comment mutu moko bo makambo eza ya mabe yokena be samiga ya soni eya soni franchement omanga koseka te yamba naoloba nomanga nti navandi boye navandi place mo mutu mo abinanga antuka mwa mwaso atia tioko mabe tioko vraimen sale te samigra il s'agit ke nalataka chaussette mpo nabomba makolo nalata nabomba yango eza soni mutu azwa komitala okomi couleur moko na lipa mais sikoyo lipa yango ya moko okomi lokola mwa bavere ya bafleur po cancer ya maboko eza lokola bavere ya bafleur voici le cancer de Dodi. Bon, on va étudier aujourd'hui les cancers de Dodi. Ok. Tu vois? Dodi, mais Dodi on fait ça comme un dessin animé, ya ba kizengi. Kidodi. Dodi. Dodi a la couleur oyo. Voilà, les couleurs de Dodi de figure. C'est ça. Mais voilà les vers de cancer de Dodi, voilà. C'est ça. C'est ça. Si on a un cancer ya ye. Ya. Bo finga tchaka 1000 couches ya peau de teint ya ye. Si ko yo tale longi ndenge ke na ride. Très longi na awe kokani te. E ke bala te. Dodi oza mutema mabe. ekebala na te yamba etikala okoka na te etikala kobala na te parce que mutu moko boye nzambe mpe ayebi kofrape bato okokoma cancer ntina elongi me nzambe akokelo mawa apesi baceline john mwa banini mayele ya kosala mwa bafort de terre basungi bino bato ya bakansela na mwa bafort de terre bokomoye mabela kamba yaya ebango cancer eza mboka na bango omonaka ata mare na bango te mare na bango baza na banini ababwaka mwindu elandaka telle fille telle mère telle fille ye moto azalaka ezoboya miniature yoboyi miniature nga nalingaka batianga na miniature obeselaka bien surtout so bazolobela nga bazotanga nkombo na nga eselaka nga bien yaya ebotianga na miniature kuna soko meli wana mama na bango te ya nayebisi yo nga kutu kuna bajete
ya nga fo botsanga na miniature sans miniature nga na okaka mabe miniature na mata na miniature te nga fo botsanga na miniature ya mata siko madame Bellevue aza na batango wana te beaucoup plus amigra pa mélange mima na lingi makambo oyo Bellevue uta wapi la douceur en elle siko yo kovanda yo mama mokolo lokola Dodi ovandi na kiti mpo loba ke nayebi nanu te ti asokoli na ndako na ye alati bilamba soki mpe aza mama malasi na ye atie mpe na nzoto abimi na kapela wana azwi moto ake koluka place Bellevue azotourne akoti apapoli mpe Bellevue pan 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 abimi lisusu amati moto aye yolo aza lokuta makasi oboza lokuta makasi ngai omoni bato baza ba sans cœur bato baza ba femme moko boye essentiel baza basi moko boye baza na ba capacité te po bango baza utile na société batango se leka aza sous na valeur te aza lisu na tamu ta ko valoriser te ami vanda mitala bite il faut na ko diembela moyindo Fadembela moyindo il faut kovandela mama moyindo na mama Bellevue akangi mama top abike na kotindela bato Bellevue atindaka bato te moi je ne suis pas venu ici pour t'insulter non là na calcul na ote en français nazo calme vraiment nazo calculer te donc ici pour t'insulter donc nazo attendre wana nazo recadrer yo parce que ça sans valeur si yo zo loba nini ke boza ligne moko na mama Bellevue est-ce que zo ka ton yo ta Bellevue na bien voilà ozotanta ta Bellevue te olobi oleki Bellevue na kitoko yo nga na linga kuta sukole longi ata na plateau bongo tala niovi ndenge ekangi elongi boya ça c'est quoi c'est le niovi 1000 couches ekangi bakushe wana ekangi quand mozoya kofinga mwasi aza naturel ozobanga te ke moto nga na olinga na finga ezosopa ndenga moko parce que aza likolo ata mkomonte alotaka ngo ata teka kotiaki ya bukolo moko te Bellevue kolekana te omoni bango eza ndenge na bango omoni mama na bango te ndenge aye bafane révolté eza ndenge moko donc eza telle mère telle fille baza ligne moko parce que mama lula miniature mama linga balobela ye mama to fingo ya te va remercier bino combien de missions bango balongolisa bango eza te mais so ina ngamba Bellevue otani obandi kotuna jema ibe yo balongolisa mission moko Kofodo Yamsi Yambe Mundirba Jerry Cobetos Clarisse Plasma yaya omona be mission ya ba monko pété ya mibale pété akali sorti médiatique la CP na ngotelongola Bellevue asala rango yango moni toujours écart ezozala makasi yango moni toujours Bellevue azali toujours likolo aza supérieur bakoza valeur moko te Bellevue aza likolo mamuteke azawa toyesu mamuteke akotia ndeni te naotalisa bango te mpo tozwa bavaleur ya bamama po ntango yo azozela Bellevue ya korépondre ye Bellevue ya korépondre te lokola mama na bango abengi bato bafemme révolté sikozela Bellevue ya lobani tozela réponse nini ya Bellevue pas Dodi mais non Bellevue oya te bandeno ndeni yaya olobi biso bapitbull tozana mpona toya korépondre yo siko mpo biso totali soki toleki yo na mayele biso mokolo moko te tokoya répondre mama na bino siko ye nde siko atikala esclave à vie ya mama Bellevue mbongo Bellevue ekanga yaya tikala esclave bazobima na yo na mbeto Bellevue asombela yo na pasha mwana wana moke wana azozwa yo moke aza mpe kele pasha ngo oza kele pasha oyo bongo moni yaya pasha na mama bongo pasha yaya alandaka bodi keti jean ayebaka te naye mona azokele mawa mokwana namoni bango na mituna bongo akomi tioko enokateli bango mpona nino pasha azaka so mwindu te mwindu ya kitoko wana aza kati ya na nini laboratoire
Bapa ko le stra clair ba mi ba l'équipe biso na choko na loba na ya so moni na butu mundele ya initié na zo loba na yo soko moni mobali mechola rendez-vous na mundu wana nyonso tu wana eza susu ya te alambele penza asaleli pati ya batenova bajaribu bamekako batika mwa bakenda na izi na kosala yango commande alors doni silama ntango yo ozolinga otouche belle ya camarade no te boza age moko te yo oza mama epa belle vie okoki kobota belle vie mpo belle vie na mwana mobali wana ozalaka na ndako bakoza baprepre yo za koko pa belle vie boza génération moko te yo ta ba rythme ebeti olongi ma belle vie asa moto abongo te yo koki kosilama te pa belle vie omoni esclavagisme oyo oza nango mpona belle vie okontinue yango vino mobimba parce que mbongo ya belle vie ezoganga na nzoto na yo ngai soki azalaki mwasi atembe alinga asava émission azwi biloko nyonso to belle vie apesa ye na vie mpona mutuka azongisa mpo oyo oza mwasi avaler zongisa yaya opération moko latikali nango yango wana ale papa mpe biso mbongo garanti bapesa yo siko bango les enkusu bazongisa bapesa armoire bapesa ndaku bapesa bakiti bapesa mbeto bape biloko ozoya kofinga te eza biloko ya mokili te ifo nakozwa yango parce que eza belle vie nga na ozwa yango ya wanga nyango nyonso awanga nango te conscience de tozongisa bémission ndenge alobaki bapesanga mbongo garanti na mata na jeep awanga nanga nabenga na patron na nini oyo nabenga la patron na te na matanga mindondo ntango balevaka yo obosani obosani na matanga ma mindondo ntango ozoya na beki na loboko babuki ye sambika fi tambola malamu oza muta badega di jamais vie ti okoma na niveau yo bakina pa yo moto azwa bafi ya théâtre akanga banga mema bango na ndako anganga ke na détruire la vie ya bato yaya omoni na vie tokoselaka famille makambo te tala rétroviseur avina tamboli ndenge nini tamboli na bosoto mwasi ankele nga nswa bona koza camarade lote na oyoka soni na regreta mpona nini nabengaka o yaya na regreta mpona nini tovandaka na yo na regreta mpona nini nasalaka relation na moto essentiel koma moto akufeli grand garçon na ye ya 31 ans mama suka mboka akende loba garçon wana aza na 44 bakomi kosala mama moyindo calcula âge comment on a likambo mama moyindo moto aza na pasi mais moto ozo se permettre ya koya koleka koloba n'importe quoi sur la personne oyo aza na douleur oyo a perdre mwana na ye Samiga d'abord ça me fait mal au cœur kotala bato bazo yeba susu valeur ebembe te voilà moyindo azala pendant tout ce temps otikala omanke ete kana moment azala moment pasi est-ce que bazo pe temps ya jouer ensemble ba yeba ni peut-être que maman moyindo ko yeba muto kwa ye théâtre gute simbela ete théâtre boya ye yaya moyindo ayebi ete tima moyindo asali ba cité na ya lemba kene vana ngola ayebi ete moyindo teve pour ba moyindo yo oyebi pasa ko poussa mwana te moyindo apusa bana 5 tala mama esansa so bana na mapasa mibala ke no pesa pa ba kajer yakazanga aso bana mibala pesa ba kajer sacrifice po basi tala wadodi na loba na yo omoni sikso ndoki sikso amba kangama na ona nzambe amen kangama na ona nzambe Yesu gu ye moko bana na ye apesa ba kajer mobali pasa aka nzembo mapasa ko toyebani bien aka nzembo mapasa apesa sacrifice oyo ataka ezemi ebimi po zemi moko moto abetaka mwana na mokie ebimaka mapasa ye moko apesa bana sacrifice
tala eloko nzambe akende opesa ye mobali mwasi normal kebeta na pede tala mwa ndenge abima ma chérie mon frère moko Hervé bidenda bidenda ale dendela mama mwana so avec bato bayemeleke nzembo Hervé bidenda bidenda ale dendela ye kape babenke bongo mama ozokalikile te tala sante ya mwana no liboso tala sante ya mwana liboso médiocre yaya oleli otuni yango oyo azaka na etiopi to wapi mais yo mama oza na souci te oza kofinga moyindo 5 fois mère lelo atikani eloko te samigo biso na vai na raisonner eleleli ya mama moyindo natali douleur oyo mama moyindo azoyoka bana na ye bana moyindo abi nzambe ozalaka te ayembi na testament ayembi na nzambe testament na kolela ebongo yo dodi 7e bagarre oyela biso eloko boye mpona nini seti omemela biso eloko essence eloko soni na communauté mpona nini ye aza valeur te na société agekei ya 46 osa soni na mokili otamboli mabe orate vie olokuta ozwa ata conscience na mwa 50 na odinga nakokisa nabongisa ta samigra soki na rate vie na 18 ans natali na 20 ans na 18 naye na 25 ans na 30 ans na 18 yebaka na 45 ans fo na changer etambola ya soloko yaya na 45 ans fo na lukelonga nzambe na tuna nzambe papa pendant tout ce temps wana nazwaki te mpona nini nakomi na 45 ans heure ménopause elataka nzoto naza pe ya liboso exemple ya suivre nini baleki na nga bakozwa baleki nini bakoma oyoka soni bakoma otambola na mile bacomédie batie basaki boye likolo na yo yaya oza soni na société oza vraiment inutile yo pour ngaso na boti mwana boye yeba ata tonga na kopia yo mais oui franchement mwana soni boye na kosa mama na ba yeza liboma te na biso ke dodi liboma te alboma te aboma mutu na kasavu bake makanza te aboma mutu na kasavu siko famille batali ke moko ta prison ezati bakanga mwa mobala bato innocent azaka na prison quartier azaka na prison yango basele mikanda na telema yaza liboma te azala mikanda telema bon tango bayakolanda bakotaka prison pwani balandiki batali ke mikanda eza mabe mikanda eza lokuta fo bakange bakanga ye mwasi aza kokumisa na tv na kota prison ça c'est l'idiotie ça mwasi aza komikumisa na kota prison o bellevue vine mobima kokota te o mama top ofinga kokota te tala chemise alati ya chocolat wandoki obi na bato baotia bacommentaire na bemission na bango bato baencourage mupende kele ya bavere wana bavere wana mupenda salite ta basaka na mipende ya samiga basaka na mipende eskize mwasi ozolia ifo boma mwinda soki aza kisi obula ekongo bololo soki aza kinini olie na bula kinini fo kangama toyi mwasi bizarre mwasi nkele ovandi mabota lobi non c'est dégueulasse pas ça po lia ifo ozala na kuiti ebele yo kati na normal na normal bakendaka na ye il faut bamela badiamba ameli diamba consommer whisky mingi azwi ye ye mopamela yango bango na bango université moko et puis baza makasi ya kobwakela bato bamaladi yango moni papa na biso séance azalaki na moto akisi te yango moni retour ebeti ya papa osia mpo azalaka na moto akisi te otambola mabe oza mwasi ya soni nga mwasi ya microbe lokwa oyo na kokozwa te nga moya na tv ofinga mama top mutu aza valeur oya na tv tala bana mama top oyo abimisi yo oza na kapasité ya bana ya top yo
tolongwa dada tozuta bamapasa oza na valeur na bango te yo eza soni na société ozomona atika moyindo alela mwana na kimia moto abungisi mwana engamba mobali bino mikolo boye bovandeli mpona mwana na foto nani atokufela mobali oyebi ye edoni tokufa mobali akoya na mai dodi akufela mobali inasala bafoto na bango awa ti nakopesa bino atokufela mobali akoyaki na mai aba problème sérieux nazoyebisa yo naza na foto na ye atokufela mobali ye na mobali yango nde bazosolola mokoya na tv mpo ofinga bato ofinga bato baza valeur bato baosala makambo aloba mpe nga passeport etonda yo na nzela braza nzela ma ozoluka ma neti oyo kocola pamba passeport etonda na nzela braza na nzela maluku yaya yo nzi passeport etonda ozokota masina pascal okoti oke nzela wana ti okomi kota maluku ozocola butu okokocola mpe na mai mozo kofinga bato bayebi prix ya billet avion yo ata lubumbashi okenda yo ata lubumbashi ya pamba osomona yango mofinga moto akenda Canada me na Angola mpe basiliki makasi balobi atia kuta ata lokolo kuna akende moye nini famille ya mama moyindo basiliki makasi yaya baza oui il faut basilika parce que ça fait mal mais bafundera te bango baka na justice ya Nzambe la justice de Dieu yana chancel ndeba Yesu ntango yo ozolinga osala eloko moko boye ozobosanaka opesi famille wana pasi opesi famille babiloko mosusu ozoya koloba niyama nde moto akokoloba ngo mutu te samigra nde toza c'est déjà famille ngai mwana na ngai lelo ngai nakokozala te sami koza na facilité osombela na silipa wana facilité osombela koko na ngai ata kala esopesa ye okosala yango parce que otali ke ndeko na ngai aza lisusu te mais boni moyindo soki si réellement ke mwana aza leki ya mwana moyindo alela te mpona nini mpona yo dodi mpona yo biso bana bazalaki na ngola kuna bernice maladi makasi makila esila nadini mwana grande tiana na biso liboso atia maboko ne mibale boye bolongola asala yango mpona nini mpona mwana ya mama leki na ye yo oza mayele toza zoba na bato bazokumisa yo na bato baencourage yo bavandi mpe na plateau bazobeta age ya mama moyindo na age mwana na kufi moto akufi na 31 ans bino bazokalikine ye 44 ans akufi na 44 ans bongo anel kabalado aza na age nini boza mitema mabe me boyeba yango justice ya Nzambe eza Nzambe aza na basurprise oyo abombeli bino bozwa yango kolelo ya moyindo aleli humiliation ya bino bosali moyindo na ngambo na bino mpe ezala ya vie tofutaka nyonso retour à l'expéditeur nyonso beta tolo mpana biso toza na barésident Belleville résidence na bango eza wapi yo résidence oyo eza na nini oyo na sa bacimitière bakunda bato na se wana bakote na bango kote na bango ayaki kote na bango aveningi nini oyo na bumbu wana ebanda na bumbu wana ezaka cimitière ezaka cimitière eza baplace oso soki bandi kokundola okomona na bambwa baegéri baya na se wana na bamabata bakunda na se wana soko place ya bongo lalo olamuki mokomusu okomba bokombi loboko ya motu wana place yo kobengaka eno baparent na biso batikela biso barésidence onga naza résident na bumbu voilà bien kazanga tozala focus parce que bandeko na biso mpe ya famille bota balinga boye to mwa bayaloba bosala promotion ya bafilme zala loba omona eloko motambo bayaloba promotion ya filme bango bazwaka temps ya kovanda na tv te lokola biso tosala promotion ozomona mais ntango bino mpe botindaka biso te ke tosala promotion ntango mpe nasalaka promotion ngo nasala yango bosimbela nga fimbu te nasalaka promotion na gangi na lobi peut-être motu esalinga mpasi naoki mpe énergie mpasi ata $1 mpo tindelinga te na mela miliki ozomona mais ntango naomona motu mo baza na valeur ya Belleville te
mutu mo aza na kilo Bellevue te ko finga Bellevue yo va na kit no o kombelanga na commentaire boete sala promotion film même to tinda comme mekate voilà comme mekate na loba na yo comme meka kutu te tant ba finga Bellevue bo mona te voilà Bellevue azo finga matango poko aza mona niau to ba na comme maman na kufa to bandone Bellevue yango na biso nio tout comme otika na biso ata mutuma uti Singapour ya fingi Bellevue to loba te voilà yo renti bato ba finga Bellevue ba congolaise si ba étranger ba ta Rwanda ti ba M23 voilà ta ba finga Bellevue bino ba mona to ba mona raté en tout cas ba hypocrisie wana botika ça ce sont des hypocrites voilà et en français si wana za hypocrisie inutile ya voilà. Pourtant na ba privé na biso ba makambo mususu et puis na commentaire ba commentaire mususu pour ça assemblée c'est botika bino pe boleki si pour ça la promotion oyaka te nga ko meko commenter s'il vous plaît parce que commune mingi bazana moni bato ebele ba ndima te voilà nga na sola maman ani ngoya mputu soka moni kamoko mabebi ke maman na yaka na privé voilà alobi no te la mama chéra mwasi akotelaka biso mama jina mabiala akotelaka biso na ba privé voilà ozomona tozwi lokola nini fifi tamba akota na privé akomelio mwana suka namoni bordel elekai mwa likolo blandine panzu awana no na privé akomela yo oh bolingi nini voilà Biaka Zanga merci beaucoup namoni déjà et omati émission na biso pe komi na suka moi liloba ya suka te nga liloba suka na ngai nalingi ba hypocrite te pembe na Bellevue très bien tolingi ba hypocrite te pembe na Bellevue ozomona mutu mo ozo kosala assemblée loka kokoma na commentaire bino pe bolekisi na nini na minoko na bino omona basofi eliziti wana bayaka bakomelo na PV na yo baseletisiwaka wana ntango bayaka na ba-PV na biso osanti ke alobi no bapapa alengi voilà papa la yaka ma atalisi biso abite mwana suka boye te tosala boye tozongisa boye bino kana efi bakomela na commentaire nga so okomenga na commentaire na ofinga yo kokosa na te nzambe nga so okomeli nga mabe na commentaire na kosupprime te na ozongisela yo nalo koya no te c'est le moment yango oyo koya te ota bafingaka Bellevue ntango pokwa midi soki motema Bellevue eza ya libende yango eza ya mosuni ata bafingi mpe bien ke sa nini échange maman Bellevue samigra yokana yebisa yo aloba na ngai lo mobo bika Bellevue bisangelo mabinga ta bapibie nga mutakala na lia fufu na vai na mesa samigra motema Bellevue eza yanga te Bellevue aza motema musuni yoka ti rien na comme à niveau ya okeno filmer bawose eza banini bakanda voilà elle est tellement fou maman ni folle folle la reine ozomona lo alingi reine na mabete eloko babiso oyo nga kovanda boye samiga nga aloba ngo nzambe nga ta porte à prison yango emoni nga mpona Bellevue na okota nga ta prison makala mpona Bellevue na okende soki mpa koya na ye te je m'en fous nasali yango parce que aza lelo so naza boye c'est grâce à mama wana na permettre mutu moko boye te samiga nga naloba bêtise na TV famille nange ezoyoka soni combien fois ma grand frère nanga bato babenga bango na porte par-ci par là bayoka makambo bien kazoloba mais grâce à mama Bellevue nga naza boye et puis namona mutu moko baza na valeur na ye te yofinga Bellevue attends faut arrêter hein voilà faut arrêter. Merci beaucoup, Bianca Zanga. Et ça n'est fini pour aujourd'hui. Tout s'abonner massivement à ma chaîne Nabiso, tout liker, tout commenter, tout partager, tout bossa na te kota la film Nabiso Spiritus, tout bossa na te kota la film Nabiso les abus du secret et tout consommer en gros karanding tout consommer ba film Nabiso oye uti koleka. En tout cas avec l'écriture de Madame Bellevue et Ratakate. Merci na Dadju, merci na Anthony, merci na Enoch, merci na Pamela Matondo, merci na tonton Yamse Yambe Bolanga la Bolele Kemi, merci na mon boss Igetingi, Ezakinga Abino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. On est là parce que l'actualité est bengabiso, l'actualité nous oblige à faire des analyses. Bien kazanga mo bambote to succès na biso wana. Vraiment à sentir de mati men nga bambote nanga vraiment
na pesi na mauvais propre Jean-Paul Kapinga Voilà. Mama Nasi na Tito da Costa na Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala na Jenny Lema Kilo ya Congo du Fabel à toi Armeline Tumbani qui sont la patronne Rosine Bouy International Kabobo. Merci à toi Miss Margot la patronne à Patiti Tengue. Merci à tonton Grace Nick Bams de Brazzaville. Tonton Chako pardon Chico Chana tonton Grace, merci à toi Chako. Merci beaucoup à Pamela Matondo, Dadju derrière la caméra, Enoch Luzolo et puis Antonina Massini. Merci na yomo pe samika au disposer mata na po no yambanga et merci na batu tout au ba consommer chez nanga nzamba lola pambola bino. Vraiment merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Bible Lobito lela na baiban soba olela tika nzamba lola consoler motema ya mama Moyindo o ezokisami e nzambe nde muta consolaka motema e ya consoler motema ya famille nyonso ya Rafine Tumba. Merci beaucoup tokutani bisou bye mbala ya sima.